Bande Balandi, Yokani Télévision, la Pessibino Mbote, de partout là où Messana Rolanda Bisso, merci énormément. Merci Naba réaction Nabino sur vos amis Kopé Sabiso Danzela, ya Singato, ya Lulaka, Topé ya Bongo na Bongo, merci énormément parce que je pouvais Bisso vraiment solo que vos amis Nabiso et Longo Topé, Landaka Bisso na Boké Bikoleka. Telo na ye Nabi, Liboso Nabino, pour nous remettre Nabino, Moko ya Kulutu, Moko Boyebi, tu crois que bon, on est déjà dans l'image, na ye Kopé Saimbote, pour na ya Bandaramba, on a chaud. Ndeko sans rival na Pessi Mbote. Bonjour Ndeko Nangai. Mbote na bino pe botolandanga. Boni yo to mona ki yo na kiti liboso ya centre nganda lobaki ba futa yo to ndimi no kosalela leta musala okokengela ti caméra ko memorio ki ke ba soupçon zo bima que caméra bimi akimi akei poto ainsi de suite direct ko sali musala na obienté nengo prometa ki bana mboko. Bandeko nanga na tikala ko yeba te ke porte musu peza na sima ya centre nganda mo mupanzi. Na comprendre te ba mituka musu ko moko tela na nzela ya sima. Je ne pouvais pas me partager ngai côté ya Simba mais na travaillé en collaboration na ba wewa pour bataler la biso rapport ya ba wewa ezali ba ka monsieur zokota fumé ezobima eza fumé toujours alors ozu baté banani bazana kati c'est très important déplacer on est biso moi kokoso ngai nazokata makamusni nanga na bata o na okata so na kati na tiki ba wewa mais eza ba ngonga oyo. Après 1h du matin, il se passe des histoires où ngana yo peut-être tokoki koyebate. O ba we peut-être banzela ba komi ya kokonte moko. C'est ça. Siko ndenge nini ko sala de ce que longola na okiti na yo parce que musala ngo eza mobulu makasi. Bon omoni musala na sala ngo naza ennemi ya prisonnier te. Prisonnier pas ennemi na ngati. Naza ne ami ya Congo. Mutu nyonso aza ennemi ya Congo aza pe ennemi na ngai. Alors tant que tu t'engages dans une voie où il y a un Congo, automatiquement ennemi nangai. Qui que tu sois, même mon propre père, même attends, moi si nangai moko, au moins nangai moko. Si tu t'engages dans la voie où il y a détruire Congo, automatiquement comme ennemi nangai. C'est dans cette optique que ngana vani na lingi mwana mboka a purger peine na ye mobimba il faut purger yango et alors les 18 oh je crois que à comparaître les soboko mona ye na bato o bazo kimité ndenge bato bazo akimité mwana mboka kimité je mets ma main à couper la biso ki nazo si réveiller là-bas qui place sur ma routine dans l'hôpital na ko kende na kiti na ngana zo landa de près mwana mboka zali. Merci beaucoup de confirmer les banamboka parce que les réseaux sociaux qui a commis des poto, il y a solo, Moussala et justice, sango baloba qui état des droits en gozo la matin ainsi de suite. Maintenant on confirme bien ces animaux malam. Kasi les loyo nazuyo pour une première, na recepé la mingi soki au pesibisope au betel bisope basolo et actualité lelo. Yebisa biso lelo par rapport à ya message au monaki Théodore Ngoina Fayulu basala qui yo répond na yo avis na wezali. Pas ça aventurier. Fayoulou, le président élu, la vérité des urnes. Comment il est élu quand au moins les Congolais bon fait c'est ça titre ça il savait pas bien mon pao ya banani boy c'est normal alors moi je crois que Théodore Ngoyi c'est un ennemi du Congo. Du Congo dans le temps qu'on l'a vraiment très bien c'est un ennemi du Congo lingi mboka te oyebinge sala nga pasi mingi tana oka ki mutu mo akufi na est sala nga pasi mingi tana yoka ka tana na diaspora ko ka marche moboye aussi tu manga kufi na marche mo Thérèse Kapanga la kufi nazala ko la malamu te tana otala parents atiki mwasi na mi la place à moi si mobali bozakine matin midi soir mobali au monde qui soutient la vie na yo ça me fait mal le siko yo tinda bato na piste moko o yebi ke lobby tu peux perdre des personnes à ta 3 tu peux perdre et tu t'engages dans une voie ya kotina yo kanisi vraiment ngeza bot Fachi bacha Fachi bacha Fayulu ko même pas la katikati ya population ya Fachi a comité détrompez-vous ata katikati ya bato comité parce que Fachi wana bo destituer que le bino bo l'équipe bo tchepé mene oyebi conséquences quand le fait qu'il va publier que papa était dit à l'équité en 2011 Mutambaka parce que les lots ont fait na pouvoir au balongo lié au ébi conséquences nene bobo mabawewa bobo mabato bandundu bobo mabaluba Fati a violé constitution il faut quand même y mourir le état de droit faut faire respecter mais beko a violé constitution pour ça la ndengeni bon
nalingi kokota na piste wana te on eza piste ya professeur André Mbata juriste constitutionnaliste oyo boye balobi aza professeur te balobi nani yango permettre bobenga ye professeur nayebi te soki otanga na mutu moko oyebi aleki professeur Mbata. Je ne pense pas. Cet homme, c'est un géant. Nazala, en Afrique du Sud, dans l'université, il y a Pretoria, Azopé Sakour, un éminent professeur. Après Sakour, on a France. Azalaka prof, Mazala sous prof. Pourquoi vous continuez à l'appeler prof? Azali professeur. Leader, lequel, si je ne me trompe pas, Narocha tweet nae message na APC Kalobi pourquoi il s'étonne jusqu'à aujourd'hui pour ne pas professeur Mbata prof. Ceux qui ba grand professeur le quoi ba Bochab, ils se taisent devant les professeurs Mbata parce qu'ils savent quelque chose. Vous comprenez un peu, c'est pas intéressant. Le professeur André Mbata, combien de fois à ça la déclaration a grand prof à l'université à Boyaye. Non. Non, soyons sérieux. Et puis, Azar respecté non seulement dans le Congo, mais dans le monde entier. Il est reconnu dans le monde entier, s'il vous plaît. Donc, Azali, le coup, là, Moutounion sauté, le professeur M. Souboyete. Lui est allé loin même plus que professeur Liao, plus que professeur Djelo. Parce que Djelo n'a pas Liao, il y a des mingi na Congo. Oui, mais je ne parle pas tant que Moutoye Depes, n'a pas statut belé. Tu parles comme un analyste. Je parle comme un analyste politique. Donc, j'appelle à ce qui est convocation à Fayulu, na Théodore Ngoli, ils ont soulevé ba rumeur, ba makambo ndenge na ndenge. Mais ils ont le kutat, ils ont le kutat, bango mo ba fabricant. Ils ont laboratoire ya la Muka Faden House. Na FCC basangani. FCC na basangani. Bino nde bosala UDPS nde sala dani coalition na FCC Fayulu la skala ko ndima te. Fayulu ba benga kutu mokonzi aboya mbongo na ba proposition na bokonzi. Ils ont des sportifs ou boxeurs, il y a Moï, le coup là-bas, il y a Makabo. Azo bunda bo mona na Moï, na nenga bien. Mais na boxeur à Boutou, il y a Molili. Préféré no oya Moï, il y a Makabo azo bunda. Mais oya Boutou, bancho bandoki. Ba boxeur ya bandoki, c'est-à-dire o baliaka batu. Na bato ba kisi baliaka batu. Parce que ba bangi, ba monique soulèvement populaire ngi esala mapona nini wana appel au basala ki bango na justice, ya wana nde sali que faire taire yango, makamne se fandi et tout ça, yango bobomi moto. Au moni qu'on ne vous trompe pas, Manda chante la musique à cause ça n'est pas succès Michel album mais il ne sera jamais compté à la longue comme un grand leader de la musique na biso. Tant ba tanga ba loi. Non, c'est pas la note. Na besoin c'est pas la assez la nini ngana sans arriver dans la vérité. Alors noni tant ba tanga ba luambo batangi ba wera ba jibe batangi ba fali ba tanga ka mandati. Na ba tanga ba biso ba koyeli boso ba tanga ka mandati. Donc il y a le quoi Fayulu. So ba tanga ba grand leader ya Congo. Ba ko tanga ka Fayulu te. Ata pour madame nazo lobo ata pour 50 ans na kozala ka te ba ko tanga ka Fayulu te. Ba ko tanga Lumumba leader, batangi Etienne Tshisekedi leader, batangi Félix non comme leader, batangi Félix comme nani quelqu'un qui a amené du souffle nouveau dans Moka. État de droit, oh mokili tkala royem comme moko vivre yango te banato botama. Poids lourd le la caméra, un homme d'état, bakangaye na prison. Du jamais vu ça. Moi na quand on la état de droit pendant que makamba ça les a belé au bosala et ko sala. Maman nangaye, même Rome n'a pas été construite en un jour. Même Dieu n'a pas créé le monde en un jour, s'il vous plaît. Pourquoi tenir rigueur et belé bouipaya? Moi, na bato maman Marthe, moi, na bato Etienne Tshisekedi. Une année seulement, ils ont singulier. Un, ils ont singulier. Ou une, na singulier, ils ont jamais na pluriel. Pourquoi ça est en cours? À quoi ça m'a comme nous, na moitié mon kéboué. Non. En tout cas, dans moins de 2 ans, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait tout à la série. Banzela ou ya mabe oyo bato babusa na kolobango obika abongisi banzela ebele à part baso de mouton o biso to le lanzala bien boto ngala so de mouton le peuple d'abord 15 wana ba université wana nous na bomona yango te kombo beto uta wapi uta na baso de mouton te
moi béton euta wapi atia ba non à partir ba zela wana bazo tia ba béton na ba route 15 wana lelo sous-sauté wana kala wana régime rwandais mais lelo té s'il vous plaît. Oui, que Makambo nyonso convocation basali bo bazong si boyebi que soulever tribalisme moko makasi na milieu ya population yo koko pesa moni tribalisme et botama makasi tango division JB na wera mais silaka nango zalaka sauté moto yo tombola tribalisme makasi ezali mozito à côté esprit on n'est pas Fayulu bato beli ba ignoraka mozito c'était mauvais je vous dis mozito ça mauvais yende moto à induire Fayulu en erreur makamunu so toujours vivre au c'est mozito oyo na butu sangisaka bampangi po basala bato mabe obikeze na biloko ebele oyo ezoleka kala te ezalaki na audio moko elekaki awa bato ebele bazala branché ya motu moko akidnape mwana mwana soka abengi baparent ya mwana o boyeboye qu'est-ce qui prouve que audio wana eza vrai? Qu'est-ce qui prouve? Ce sont des histoires créées pour frustrer bato kotali sake insécurité za na moka. Et ça labo ya na muzitu basanga na bato FCC. Yebisanga yi muzitu azala opposant ya Kabila mkolonini. Atikala jamais qu'on a l'opposant ya Kabila, jamais. Parce que lelo oyo bo reconnaître comme leader ya nini lelo oyo et yebisanga yi tambola bana kingasanya sukati ipen olukelanga membre ya parti politique ya muzito ata komba pamba parti politique ya muzito sona tunyo peut-être yebi yango to yo mpanzi sango parce que moto bongo leader muzito yemoko kaka tango na lobiki Martin Fayulu akotanga maka jamais comme étant leader na ba leader en mboka. Oh, pourquoi je l'ai dit non au nom de l'ensemble. Non, pardon, au nom de la Mouka, Fayulu a les canaux TV, Fayulu. Alors, je déclare demain, ville morte. Tout à la soba, tout ça est. Na kombo ya yemo kona décidé. Personne n'a tout ça est. Hommage au nom de Fayulu, mouvement royoka yate. À quoi ba bengo leader? Et ça comme association ya ba tribaliste ba nini bo intoxiqué bo sali ke lo mo bo mbemba tie poa. Biso bo meki na moni ba image moko eleki soki bo meki ko bengisa bango na justice interpellation na bango na justice toko boma na kuna na chango to moni ba image ba bitoko boma ba luba nyonso ya chango yoko lo bani. Bon, au moni bato nyonso eza pe kopesaka pe bato valeur bato mosusu jour mosusu bapesa moi 3000 francs na sombi moi nini ya bangi abengi masa nini na nsima ndako bazwi téléphone basali audio basali vidéo nga moto moko atindela ngango na gangeli avec dernière énergie nabi kotindela nga vidéo aboye te osala promotion makambo mabe bato bayebi bango te kama bato ndambo ata sikoko kende ozuka 2-3 personnes boy oyesi bango na boloba boy moi epakola mina bino ngo boloba na bango sikotango panza ngo ebimi lokola soki non il faut pas compter sur biloko wana Congo eza pona moto nyonso et puis yebisanga chango wana eza pona muluba muswahili mungala moto nyonso pona congolais nyonso et puis yo oyo koloba baluba basi na yo bana na yo oyo bakovanda yo beta bango. Est-ce que longi wana eza longi eza likofi ezo peser vraiment longi wana omoni wana tala omoni na baluba yana bato kuluna pe baza na baluba yana ba sportif ya shekutu te na baluba ba maître ya jete na baluba eza bato bayebo simba mbeli ba boxer asolo baza parce que ba yokelo ba yoko okosila na baluba okoka non tout ça ba jeko okobita malokola bakanja. Mais je vous dis la vérité okobita malokola bakanja mais kaka yo moko mona Merci beaucoup Siko pour tout ça pour nos autant et belé te na mono na mambo bela ko sala yebisanga papa son rival yebisanga lelo départ il y a Mike Mukeba il est communicateur il y a la Muka yo avis na yo analyse na yo ezali nini et puis na guerre et salama entre yena safu nini kokoloba to conseil nyoko pesa avant na loba wana je m'adresse un peu na kabilisto kabangi numbi la déclaration stali na Katanga eza ya Kabila te Kabila c'est un Rwandais omoni babilo mususu okomi kotisa buzoba pamba na vie na motema no yebi ke Kabila c'est un Rwandais siko zu Katanga opakoli yango Kabila Katanga pona bakatangi non
yango eza ya mutu nyonso oya mutu akatanga ozana do vana na Kasai sans problème. Alors nazo senga na bato mibeli ko bolukela biso article oyo ememi infraction na maloba ya Kanambe Numbi alors Kabange Numbi et puis Omukamati et ça la biso bien makasi vraiment vrai. Daniel Safou nande ko Mike Mukeba ibasa la kimia pour guerre na bango et ça la Sony pour na biso bato ya média pour na biso bato ya presse pour na biso ba communicateur et ça Sony fragiliser la muka oyo azana raison ou azana tort mais ça là qui to côté ko fragiliser la muka pour moi la muka n'existe plus tout ça la vérité la vérité ça le la FCC cache coalition des ya lokuta donc la muka pe existe na moti parce que ndenge za wana ils existent na tina nini surtout bito que ne élection nani akotikela nani azati katumbi obimisa mutu bimba obimisa mutu okuna obimisa mutu nani akotikela nani la muka ils ont coexisté donc Daniel Safou c'est un collabo. Daniel Safou c'est un kabiliste. Daniel Safou abundela ba kongomani le comme collabo. Tout est comme distraction. Au monde Daniel Safou na Jeannette kunati. Daniel Safou tout est canon ba aventure. Au monde Daniel Safou à vrai dire tout est kaya ça la business na hein. Ya ko lukaka ba bongo na ye pa ya bato kabila c'est fini mais quand ma politique atika na ye et puis na do sungai na carrière na ye en tout cas akende ko se faire enregistrer na groupe moko ya théâtre a ko aider bato makasi a ko sunga peuple congolais honorable hein honorable un bon comédien. Daniel Safou qui sobe ceux qui connaissent boucher na théâtre et sobe au télématin ata ça au télématin même Gadiadia au télématin devant Daniel Safou faut comparer ba mangobo moni ala niveau mona ba mangobo na honorable respect non honorable combo wana kaka honorable faut payer moi respect quand même honorable azola la gane toko ça la salité ne toko honorable amel on est ba kanda il fallait réclamer quand même poste na a gagné qui a mérité qui yango ba vota qui est yo betelanga comme l'histoire Daniel Safou Daniel Safou aza mutu na depuis collège Sonankulu j'ai passé mais moi j'ai étudié au collège Sonankulu na sisa kuna na zo diplôme kuna to sisi Daniel Safou qui na classe inférieure sur celui-ci na université tant na comme la deuxième licence Daniel Safou pa ya landinga alors mais moi j'ai fait la sociologie il y a eu ça la philosophie c'est mutu na ya kala ya leloti donc batala on a nini yo yebi yango déjà banda quoi na yebisi yo question na bina bando beto masolo ya ko sekisa Daniel Safou ya leloti alors ko la biso na doctoire to la ba 2h du matin ko sekisa Daniel Safou soka yi donc ko sekana ko ba 2h du matin 3h du matin cela ne fait pas de lui un collabo. Non, Daniel Safou aliara na Kabila tout est gagnant bagé aliara na Kabila pour moment Daniel Safou nenga zawana problème nizaraki ata fati soit bengé ka lelo na 10h 1 minute Daniel Safou azongi masolo omoni vraiment ki akoboma mutu ko la fati c'est parce que fati na IDPS ba ki paraïté ba tchaki kati lelo bokecho lobi mutu ko simba président Fati a rotelemela okoko lobani bon Bokecho c'est mon frère Bokecho na Bokecho bundela mboka bien sûr mais quelque part Bokecho faiblesse ne mingi ya mbongo Bokecho banda ko futa ye na lamuka mais tant la muka azo Moïse Katumbi akangi na ye robinet Bokecho baluki akipa muzitu pa kangi robinet et sili Bokecho akomi nenga komi wana mais azamo bundeli ya mboka mais faiblesse na ye izaka mbongo. Par contre nous autres sont rivales ceux qui yo témoigné ngate nzambe likola o témoigné parce que na boya mbongo na hauteur na longueur na largeur na profondeur ya bakola bo mokile yebi bien nga sans va na ndima prison ya liwa nga sans va batindela nga avion na ko babeta na emplacement na betama na zoka les faiseurs du roi ezaki le côté ezaki ya solo sauf comme gumameli kamere à l'époque ozu musala même Batumisusu Oyo nommé par Fati pour aux à la l'aise aux rambons on bien il faut gumba la caméra sur aucune mission de service à Tchakombo na yo il faut gumba melaye mais sans rival na boya yango munda ngai nomination bimate et bimate. Alors je suis Tshisekedi, je travaille avec Fati dans l'ombre. Nazalité Kio, sans rival, directeur à presse, il y a Fatité.
au sang rival chargé à Boya Fatité mais na travail à président dans l'ombre tout ça bakal côté pas caméra ngana boya mbongo so ngava sans rival na kene pas caméra na accepter na gumba mais la caméra na ngana za la boyité. Merci beaucoup pour son rival. Vraiment pour l'instant, on peut s'y bisouter parce qu'on est très occupé, mais au permettre à ce que tu sois quelques minutes. Je crois que Zamba Liboso, mon collègue Oya, tu es fan d'appel beta sous les solos, mingi nini ponisa yo chisekedi, pona nini ndenge nini ba stratégie za nini. To lo bape ba fayo to zona kati ya milieu ya population. Oui ba opesa biso réponse mo ya suka et puis opesa bande konyo sa. Na pesi na no yo mbote, bande konyo so bota la biso na pesi to za la uni pardon. Tous à la vraiment unis. Mon Congo, mon Luba, mon Swahili, mon Ngala, tous à la baie unis. Juste message à unité. D'accord, merci beaucoup. Bandeko Balandi, je crois que bon Monique te komina suka, to zwa ki ndeko sans rival na à la hâte, les équipes programme na bisoté mais merci beaucoup na bino nyonso. Bo s'abonner massivement na Yokani télévision, palanda biso di susu na 61 kuna esika puis to le kaka mardi à partir à 16h et puis samedi à partir ya 13h. Nzamba mona papa mbola bino kelimbo ma na pesi mbote et puis si sokola yayo yango. Na kati ya Dijon. Na pesi équipe nyonso mobimba ya Dijon, papa chéri, l'aigle de Dijon, na pesi mbote, maman chéri, lokola, na pesi mbote, ndoi nanga Mireille anniversaire na salama ki na Dijon, na pesi mbote po akoli lisusu. Ndeto monani mikolo miko ya, bye bye.